Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi na lobaka toujours eza o abino epenge Fofana na lobaka kiano émission esalema na balolenge ebele eza na ba émission oyo ngai na déplaçaka mais eza na ba émission na telemaka libanda tokomi wapi lelo tokomi komona toujours ba député epai ba ministre ya union sacrée epai mais tosonga quand même esima totunaka union sacrée eza nini totunaki union sacrée eza nini eza kola mupepe moko yega bebru na mito to komi na place to komi. Année 2021 eza année ya réclamation yango le tomoni ba député ba réclamer ba politicien ba réclamer yango ekokisami subondi ma pe kobenga bato keno oza prophète potoloba ki yango bien eza année ya réclamation net lelo peuple congolais sur 24 communes marché central kuto za nangote lelo mutu o azana na Sangamamba poisson ma carton ya biscuit na commune ya Kinshasa a déplacer nango akende koteka biscuit na Sangamamba akotiango na prix nini enitile ya kodona na ba mituka enitile ya kodona na ba pété to na ba fonction mais botala peuple ndenge bazaleli mwana mwasi oyo ye moko ko se présenter après to koyeba ye ngolé mama nanga mbote mbote papa dalingolo ba mwa makasi mbote papa kombo na onani kombo na nga Régine mama Régine eloko nini ememi yo awa eloko ememenga awa nabotana moto ya Monisco nabotana moto ya Monisco na epoki ya mama Sidikou azalaki leki ya mama Sidikou numéro 1 ya Monisco azalaki osala Etex Afrique azalaki deuxième personnalité ya Monisco azalaki financier kombo na ye nani kombo na ye Monsieur Abdul Abdallah Monsieur Abdul Abdallah kombo na eza ba musulman mazali moto na nationalité ni azali Niger capitale Niamey sikoyo bokutana na ye azwi yo okomi mwasi na ye loi moko te epekisi te ke atake congolaise ifo alingaka congolais alinga na ye moto ya Monisco lelo ase retrouve na mwana sikoyo ozovivre ndenge nini nazovivre na vie ya pasi nasi nalekaki epa bakonzi nyonso bazosala ngai eloko te nakendeki na UNIFEM nakei na UNICEF nakei na Monisco na direction na bango kuna nakei place azaki kosala bazorejete nga bazosala eloko te tema baoportese ya agent na bango basi bakimisaka ye nazotelengana na mwana naolala na mwana na église yo oza moto ya province nini naza moto ya province orientale na Kisangani nalingi ozwa courage oloba la musu nzambe aki kotinda moko nde baotala biso na télévision bino bato na kosinema ba contrat na Monisco yango nazokumisa lucha filimbi na este parmi ba raison oyo bazoloba keno Monisco aki tout seul na biso eza normal baya ko sécuriser mboka na biso bota sko neti ba makama ya boy combien ba ja ba Monisco oyo bazui ba fi ba botisi bango pe combien o bazui peut-être ba microbe to ba malade oyo pe bazui courage ya ko dénoncer yango te oyo pe za ba mususu bazana ba mbongo na bango moko ba se traiter botala mona mwasi oyo yo komona yetina te mais za na mutu oyo amona ki yetina ayebila mususu lingala te mais ba communiquer na français to na langue oyo sengeli interprète azal mais botala mwana lisusu boso mwana niveau mwana ye wana katikati mwana waza na droit ya koyoka nzala tout qui concerne besoin na ifo ekokisama mais ça la pasi kombo ya représentant ya Monisco oyo atangelinga abana okata même suki awa na salon la classe na yebi très bien mais agent na ye atie fille na biso congolaise zemi lelo bakimisi ye asola ya libanda tina niveau ke ti pembe na porte ya chef de l'état na OIA aola la libanda bota niveau kuna ezaleli bakoki ko violer lisusu bakosala ye mabe na lingi penda abeta lisolo yo moto kozala toucher benga biso to kala bo posa na ye avato zwa posa ya kosalisa ye me ye mo e fa pesa biso ba piste ya solution mama na ngai eloko nini ememi yo awa na zongeli yo nani beta lisolo zwa courage bande kono ba congolais basotala ezamba liboseto sala makambo mama moka udaki kikoli na bana mapasa lela zwinda couper moto azwi charge ya kofutela endako yo pe na bike o azolanda ngai akozwa makoki ya kosalisa yo siko zwa courage
ya obetela biso lisolo mabende koyiba mabende koboma osota bato bazoyiba bazozwa solution bongo oyo moto ye kosenga to ye koexplike li bato posa na zwa courage ya koexplike biso mpenza lisolo na bacondition oyo ozovivre mpe na baniveau oyo okomi boye. Vraiment na oloba eloko na oloba mpona peuple congolais nautaki sangani bapara nanga bakufa bango nyonso tu na guerre ya 6 jours natikalanga moko nayaka awa na mutu te nayaka na barefugie bayaka na epoki wana epoki ya Kabila naza na esika ofanda te nazalaki kosala epa na ye donske na ye kozwa zemi don nazosufri makasi peuple congolais. C'est-à-dire ozalaki travailler pas Jawan. Nazalaki travailler azalaki cousin mama Sidiko akenda numéro 1 azalaki petit frère na ye propre. Voilà ça musani. Nazalaki sa musala ménager musala ndaku nazalaki sala musala. Après aye comme so mwasi na. Aye ko comme ça mwasi kutu ko forcer nazalaki ko séduire ngati na ye ko koma mwasi na ye na ndenge ya force nde na ye ko zwa zemi. Bon, tant na ekozwa zemi na sufui makasi kolala libanda na bota kutu ba mapasa moko akufa na bota na mama ye mo bota na mapasa na moko akufa na ba condition akufa pona nazaki kolala libanda place kolala ezalaki te na bota ma bien ma condition ya kolala libanda yango moko aye kokufa na tikali na oyo na vivre na vie moko ya pasi kolala na ba église nde ezosunga nga na okende il faut kolia faut que senga donc ko condition nazo vivre nango eza yango te na kokite vraiment papa mokonzi mboka mama Denise mama pardon botelanga likambo monisco na sina kei na ke na oni femme ba rejetanga sécurité ba balinga ata kokotisa ngai te na ke na UNICEF na okende kolela partout parce que na lakisa ta carte ke naza orphelin de père en mère bande kolanga bakufa na guerre bazolinga ta koloba eloko moko te botalelanga likambo parce que nde naza na olala na mwana église naza na likonzi te oncle tata mwasi noko yaya cousin naza na mutu te na Kishasa famille na nyonso basila na este na Kisangani na guerre ya 6 jours natikalanga moko bosunga ngai mpona mono oyo naza na mutu te kuta auti kobela awa abeli makasi kosu déranger azali kolekisa diare mpe concert ozola na église eza na nsima tata boko kamera ekokende ti esika ngai nazokende kolala na église naza kuna vraiment naza moyen eza te nakoti partout esika nyonso moto asunga ngai aza te nasi na lembi ata na biro mama Denise moto akomonana kuna eza te nde nasengi na mama Denise ozolanda sunganga mwana na yo bake na monisco bakimisi agent na bango loko bakimisi agent na bango baluka basala préparation balukela ngata quelque chose bapesa nga lokola lettre oyo utaki ya Goma kuna basungaki bo bato monisco bamemisa bango bango ekomaka basungaka bango na ndenge ya lettre wana ekomaka tina numéro 1 ya monisco bamekaka kosunga bafille ya este nga koto naza na Kishasa koto toza presque moi ebele mais tellement ke nga na boti moi courage mpona mona souffrance eleki bango baza na bandeko nga na boti courage ya koya koto epa papa léger yango na ye kosenga aide nga naza na mutu te awa na Kishasa naza moyen de transport kovivre na nga nazoya kaka makolo pardon vraiment nasengi bino bosunga ngai vraiment bosunga ngai ordonnance naza nango mwana azoka bien te malgré ça nde nazosenga bino bosunga ngai makasi. Merci bandeko nalobi fisoboko makambo yango tosalaka kaka yango. Honorable Eliezer Tambwe lukunga batelema bakomisa au député mais reconnaissance ba congolais bazalaka nango na magazine na yo eza bien na nyonso tosalaka yo komata mais mator na yo masuwa na yo nani parce que nga naza masuwa Eliezer Tambwe lelo mona mboka Eliezer na minute yo aza na niveau ya popage azokutana na batu na ye na balutendele kuna ba électeur na ye o ba votaye et penge Fofana esengeli nazala awa pona ya mayeki dossier ya boy yango na remesaka toujours équipe ya tokomi wapi eza facilité désormais des années to sali Amos Sulubaki Manix Kimbolo Fisoboko Nani Trésor Zolozolo et Didier Kikou na Die Makesela toza na biso bato ya makolo toza na biso na elo côté mais Moussa toza ko sala
okozala ingrat oko reconnaître yango te mais nzambe ye moko ayebi ekosala ngai esengo soki mwana mwasi oyo atake pays laïque nalobi atake pays laïque nakotanga pasteur moko namona asala malamu na ye pasteur Claude Kabundu Alesa nayebi keno soki yo olandi nga te bandimi na yo bakolanda ngai mama Angèle mwasi na yo akolanda ngai lolenge ozwa mama oyo moteki ndunda mokomise mama lupango soko ozwi mwana mwasi oyo na mwana na ye me komona lolenge Monisco bazoya na mboka na biso bazosala badega Monisco ya tourisme na mboka te Monisco ya kosentaka bafiki te mwana mwasi oyo basala bolingo te bokomprendre oza travailleur na ndaku ozolamba ozosokola basani ozosokola bilamba patron koma na niveau ya kozwaka yo à tout moment pe kotia ezemi kobota bana mapasa à cause ya pasi bakongole bazana bolingo tala garçon moteki ji mandimi kozwa 1000 fois na ye na bolingo nyonso apesi ye sake basenga ye ko mama na minute yo mutokoloba nini soki neti motamonani mutu wana Richard Pangi Kadima na Dubai John Connection ozomona soki lelo balobi pena ba aider yo JFM service soki babi aider yo ba mama na biso ya diaspora ba congolais ya diaspora même ba autorité congolais nini penda oza nango posa o mutari koyoka o ari kosalela yo eloko naza nango posa nga naza na posa na banda ko débrouiller naza na esika bien kofanda na mona te esika eza nango me esika kolala na mona ya kimia na banda kosa presque mwana komi ntango opusana azokende 4 ans azokende 4 ans na 6e mois le 6 akokisi 4 ans donc naza na posa pe msusu ntango opopwisa akopusana ifa banda classe nde nazaki na posa ke na banda ta kodébrouiller place oyo ke na banda oteka esika nanga moko bon esika nakendeke kosala mwa mosala na restaurant wana mpe moto yango mpe azobela nazokoka su kozwa koka charge lisu te yango wana nasengaki lisungi nasengi vraiment lisungi na moya kosia moto oyo mpe alingaka kosunga yo lokolo oza na telefone te ayaka kotikana tokomi wapi soki mutu oyo ke loka naza na telefone te mutu nyonso akozala na lisungi aya kotika ngo tokomi wapi na émission tokomi wapi nde nasengi vraiment pardon bosunga ngai basala nzambe bapoliticien naza mpenza orphelin de père en mère naza na consulte awa mi nasema na Swahili patia message nasemia nye batumisha Mungu bakubwa yote bena biko kufata mie hapa mie ni mtoto wenu nalitoka mbali ni este bona litoka bazazi yangu balikufaka na Bugomvi depuis zamani na bakia bote balikufaka na bakaka na badada na baloko na bakia mie peke na lomba nie munisaidie niko mtoto wenu kabisa niko lala kukanisa fazi ya baridi haina sima niko ateseka fazi mtu anatumisha Mungu moyo iko asaidia mimi na makuta yake ya kiloko kabisa nasema munisaidie kabisa pardon aksanti na mutu journaliste anapokea mie kufati mie kabisa pardon na mtoto ye huyu iko mwanaume iko agonjwa me malgré ça niko agombanisha tu pasteur ile iko aletea mie kadawa ya kukula me pardon bunisaidie kabisa aksanti sana merci bandeko awa ndenga na sukisi esalaka pasi soki nazalaki nango ya ebele me nalingaki na pesa ye me ngai na tombolika mungongo na ngai merci na fisoboko na kamera yo musulman nyonso yebi kengo na kisangani bachere ebele boza awa baimam ebele boza awa mpona mwasi oyo aza na telefone te moto nyonso oyo alingi aede mwana mwasi oyo ndenge bomoni bana mapasi oyo bozomona bilili moto atindi mbongo tosombeli bango batelefone
azui engagement na bango à partir ya téléphone oyo abando futela bango ndaku toke to sombi téléphone to futeli bango garantie mwa mbongo babanda osala musala souci na ye eza nini na miti omwana azobela aza na besoin aza na esika ya kolala pe abanda ko se débrouiller ke oka mwana asengi dole asombela ye dole asengi mai asombela ye mai nayebi ke aza na kondima na bandeko oanga nayebi ke no sa diaspora na mboko oyo me mboko ekufa diaspora nde efutaka loyer diaspora nde efutaka minerval mutu abela makunde bembe eza diaspora yango nalobi ke no botala MONUSCO ne tomona bazo défilé lolenge pe ya mibali bazo bebisa bana basi na biso oyo ezaka kamoko soki bakabo eza 200 300 to tche république mobimba yango nazoloba keno biso awa tosuka akana koloba yango lelo namoni keno bato botindaki na Assemblée nationale musala na bango eza lisusu te po ndenge toyoki bazo réclamer ba $50,000 po député nyonso efaza la ministre yango nalobi keno ngai naye na communication mususu nde eloba mwana mboka Eliezer il faut faire la politique autrement biso pe il faut toyeba ko communiquer ndenge mususu lelo nalobi keno ba député baza susu ba représenter la population te baza mibale misatu okotala honorable Kalonji kuna na terre jaune bazobenga ye keno soso ambuka oye na lukunga okokuta keno mwana mboka Eliezer debu lukunga bapona ye mazo kabula partout ake na Kasai ake na Manana Esther ake na Congo central mais lelo na lingina tali sabino le coq esalemaka na mafuta mbila lelo na lamuki na tongo na sabino para nyonso na tongo ozala député ozala ministre il faut na ndaku na yo soki yo moko kolia avocat te mwasi to bana bakolia avocat avocat eutaka Kasangulu eutaka Matadi eutaka Boma bafui na biso moko oyo komona keno grand-père ya famille songolo aza na plantation lelo mbuma ya avocat eza combien na otali sabino lik mak soko otali bapoliticien oyo balibanais na baindien baferme ya bango na prix nini baoteka maki Joseph Kabila Joseph Mobutu Joseph Mouzé le père okoboya ye mais ba œuvre basala faut qu'on reconnaître yango parce que histoire bachanga kango te Joseph Kabila akei atika maki na combien na 200 francs lelo maki komi na prix nini na lobia Joseph Kabila za na Lubumbashi Joseph Kabila atika maki yango atika ngo na 200 francs Congolais nyonso na tongo eloka liboso ifa bana d'abord na ti po era kolia fufu to loso a éviter lelo maki komi na combien plateau ya maki komi na 10 000 11 000 imagine toi mutu ayeko soma maki na commune ya Tchassa po akende koteka maki na Masina tia transport na prix d'achat maki komi ko niveau ya ba 400 francs ba 500 francs ba 700 francs liki moko oh Joseph Kabila atiki yango na 200 francs eza bien kolobela union sacrée eza bien kozala ministre peuple aza wapi intérêt pe ya peuple congolais eza wapi maki lelo komi na prix nini lipa ça dit d'abord catégorie ya lipa ebanaka te mesure ya pain ebanaka te botala mesure ya lipa Joseph Kabila atika lipa oyo na 200 francs pe na mesure oyo te lipa oyo batika yango na 200 francs pe perdre 18 ans na pouvoir batika lipa oyo na 200 francs nalobi nini Joseph Kabila atika lipa oyo na 200 lipa na uti kosomba yango nga moko sikoyo na 300 francs les seules boulangeries oyo ekendaka Kikwit ekendaka Congo central ekendaka même na Kasai lipa oyo mais tokamwaka baministre congolais bayebaka koyiba mbongo nde boyoki na niveau ya enseignement mbongo eyibami mais même koraisonner mpona kosala lipa même mbongo ya so de mouton moko bosalaka ata boulangerie uniquement ya l'état elinga esala bien merci mama poto oyo asalela biso boulangerie
IPAC, aucun ministre, aucun député. Même Eli Afuna, aucun député Afuna. Oya Kenda, y compris maintenant mon amboka Francis Kalom. Depuis Azonga Mboka, à terre au visiter à IPAC. Les lobos sali ba so de moutons. Mais ceux qui boivent aspirer à Congolais, oya ça so de moutons, il y avait 4. Tous une bonne to sali en boulangerie. Et ça la même fierté en Mboka. Bo sali pena boulangerie penda et nikima na ba norme pour le peuple congolais. Les lipa oya commis à 300 francs. Parce que parents oya zana bana 6, bana 8. Pour bana bali a lipa moko na tongo. D'abord mingi ba papa ba fonctionnaire. Ba salaire ni. Surtout bato ya o baza bato ya onatra. 6 mois impayé na tongo mona ko li a lipa ndenge ni. Tolongwe wana na lobi lelo. Musala osela ba congolais nde yango. Joseph Kabila atikaka savo le koke o bazo tiango la muzusu 5000 francs. Ba tiango na sachet. Savo le koke. Pe ezaki na couleur haute, ezaki 900 francs. 3 blocs 900 francs. Nazolo ba parce que ngamo na yebi. Marché satan les voisins nga. Lelo ça combien ma deso komi combien. Mais ezo kamusa ngai. Yango na mona ki na Qatar même congolais wa ndenga zo talisa. Lolenge ba blo wa neti ba loso neti na bumba. Loko wa neti ba fufu e uta bandundu. Toza na ba cargo ya minene. Oyo komanda komema ba biloko oyo ekenati na Équateur et que ce qu'on va conseiller chef de l'État, même directeur cabinet chef eloko nini bosala la président de la République. Ba proposition nini bosala la cahier. O bolamba ba madesu na banda ko na binote, bolamba ba mateme na banda ko na binote, tondunde lia na banda ko na binote. Tonanda ko conseiller chef bolia ka avocat. Savoir les coquilles oyo et perdre même couleur nango. Eloko aliboso ba limusi yango. Ils ont salé maté, mais les compteurs ils salé mana mafuta mbila oye utaka na binga o ngai na mwata to na touser alonga liboso dai keno Janine Mabunda comme président de l'assemblée azo bloqué bazo pesa ba ordre na kingakati le lobo koloba nini qui azo bloqué IDPS est parti au pouvoir bolaka peuple congolais bokolia malamu bokofuta malamu bokozwa santé malamu lelo na lobi ke lelo na talisibino lolenge ba congolais bazo vivre savo le coque au sombi na 500 francs awa pour que négote kango na kitambo ote kango na combien lelo avocat fui na biso moko elo na makani Équateur na bandundu na Congo central tokomi ko somba avocat na combien mbuma ya avocat oyo zote kama na 1500 1500 francs, mais ça bien comme on a bateau, conseiller chef de l'État, et ça bien comme on a bateau, on a cortège, pour la Koloba, biso to Koloba. Mais ce qui est seulement qui a recouvert pour la Koloba, to recouvert pour la Koloba. Et Penge Fofana, naza ya mutute, naza na poche ya mutute, yango naza na indépendance, ton a droit nanga ya Koloba. Quatrième pouvoir, au Boloba Kamede, ça quatrième pouvoir, et ça silogati. Pour na monika ka kulutu boso na politique ya lobika amuke. Boye bosala. Mais jusque là to lobi na nuté parce qu'avec Kabila to loba. Mais tant to comme à niveau to loba. Muta ko intimider mutu azate. Pona ko loba ne pouvoir weye. Yango lelo to koloba parce que celui to lobi te to ko kufa. Yango malamu to banda ko loba. Merci.